avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona depuis te, to komi déjà le 6 janvier 2022, to beta masolo, to solo la makambo mboka, to pesa na basango ya oezali koleka na mboka na biso. Lambert Mende ake kofunda Peter Tiani. Masolo na député. Batu ya bataxi moto. Basali marche na inongo pona ko senga départ ya gouverneur Rita Bola de la province ya Mai-Ndombe. Nini bazali ko reprocher ye masolo na député. Oyo ba démissionnaki bakomaki na Lubumbashi. L'émission à l'obi na elsa kibino que le mot d'ordre a été donné pour que bakendeko ya mabango en prince. Est-ce que bayambami en prince ou bien babeti mpiaka? Les images dans ce numéro de l'émission Masolo na député. Likambu ya détournement ya mbongo misale tambolite na Kasai. Ba version ezobima ya ndenge na ndenge. Sonia Rolé azomituna nani azali kobata masima ya ba société o ba pesa ba marché. C'est dans ce numéro de l'émission. Quelques noms ya ba conseiller etangami na kotangela bino liste oyo babimisi. Ndeko Eliezer que je suis batienga na kati ya liste wana. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Fabien Moutombe, DG à SNCC, donne sa version des faits. Nali Kambouya que c'est la SNCC qui bloque. C'est dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Masolona de Pité, c'est la situation à l'est de notre pays. Makamboué Kolekandengenin. Qu'est-ce qui se passe à l'est de mon pays? Masolo na député. Les candidats président de la République. Bako bimaka moko moko. Et deux fois, les gens se trompent. Bazo kota na makambu ya ba polémique zangatina. Mais attendez, ba déposer ba candidature. $100,000, $100,000. Na sima débat eko salema. Mais sinon, ezali kambuto ko aborder encore dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Mbote bisika bino nyonso bozwami. Nako pesa bambote na baonyo so bazali États-Unis d'Amérique. Bisika otoali pour le moment. Pe nako ebisa bino que bientôt là nako pesa bino programme ya moi tourner toko sala. Il est probable que nous soyons à New York pour nako kutana pas seulement na bandeko bazawana mais bandeko oyo bako uta Canada. Toko pesa bino date. Il est aussi probable que to, comme à Washington State, toko pesa bino programme na place toko kutana. La probabilité aussi, ezaya que toko kende na Los Angeles, pona toko kutana na bande kokuna, toko pesa bino programme pendant notre séjour ici aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi nous comptons que ça la va tourner? Et ça pour na to discuter, to pesa na ba info au biso to zanango sur les élections, sur la situation de l'est du pays, sur la situation politique en général. To meka ko échanger ndenge bana mutu ba sololaka au lieu de spéculer,
olia kolobaloba, des fois, koko sabaninga sans avoir la bonne information. Voilà, bande korangai, question na lingito abordé pendant ces quelques minutes. Bokolimbi sabiso, pambate lobby, bozwaki émission na bino na retard, cela est dit, na caprice technique. Et lelo to lobby, quand même tobi melabino, à temps et à l'heure pour vous informer. Na lingina banda na situation à l'est de mon pays. L'émission à lobby, j'ai insisté sur la situation. On a talisa kibino que pona mboka na biso ezala na kimia, il faut tozala na une armée forte. Pona kozala na une armée forte et kosenga que qui ait une détermination de la part ya ba oyo bazo kende na kati armée na volonté politique, la détermination. Nazo talisa bino que oui, batu ya FCC, batu ya PPRD, batu nyonso tu wana bako kumisa ndenge bazoloba que non voilà bangonde basala makamwa makasi Congolais balembi bazozela Joseph Kabila azonga ndoto ya baba oyo bazaka nango tellement qu'il n'y a pas le gens qui peuvent se mesurer batikala kuna ndoto na bango Joseph Kabila azonga ndoto na bango Joseph Kabila azonga. Nathalie Sakibino que l'armée qui nous a été laissée est armée ya malongate pambate ndenge boyebi l'infiltration ezalaki na niveau élevé. Babosco Tanganda, un sergent na Rwanda, a comme général, oyazo bangi sabatu nyoso. Metangu bakangiye, alobi akosamba na Kenya Rwanda. Et beaucoup de personnes, o bazalaki ko commandé armée, ba mentor na bango, ce sont les Rwandais. Par l'obligation et la redevabilité que eza batu o ba forma bango, et là, quand malonga ezate, ezalaki ceux qui bameki ko avancer ba lobby te bo reculer. Ordre lobby totalement, tozonga sima. Et eloko wane bimisa ba Rwandais ba koma bato makasi kolega batu nyonso. Exemple moko na ko pesa bi. Ezaki na brigade ya Mamadou Ndala. O ba Belge ba formaka à l'époque. Boyebi exploit parce que quand on parle de Mamadou Ndala, ce n'est pas que Yamaoka Kandem to Azalaki ko sala. Non. Azalaki ko commandé brigade. Oh bazalaki nango et il coopérait na ba commandant. Oh bazalaki ba commandant, je crois bataillon tout ça. Bokuli misanga makambo armée na iba kango bien te. Mais dans cette collaboration là, des salaki ke bazala makasi. Mais tangu Mamadou Ndala a koufi na condition tous les Congolais bayebi batuana bazalaka formé brigade wa ba émietté yango ba panzi yango pour que za la makasité. Voilà le régime oyo ndenge zalaki ko se comporter par rapport à la situation de l'Est. Ba panza ba soda wana alors que loko zaki ko sala makasi na bango zaki tangu bazalaki bloc bazaki ensemble. Ba panzi bango batie ba oyo na gauche ba oyo na droite batiki bango ndengwana. Ba soda wana ezaki ba soda ba forma na mbongo na misolo ya l'État. Et la détermination ba commandant na bango de tomonaka ba exploit wana. Comme on n'aime pas celui qui peut travailler pour l'intérêt ya peuple, Mamadou Ndala kufa na condition oyo ya kufa. On peut citer autant de généraux. Mbouza Mabe, Akei Kuna, Toebi, je y a faire l'émission avec la veuve ya Mbouza Mabe. Ngai. Na sala émission, na bana ya Mbouza Mabe. Na kende pa na bango na commune à Kinshasa, je connais l'adresse. Mais tikala ndengo wana parce qu'il n'y avait pas la volonté politique, ya kosilisa bitumba à l'est du pays. Volonté zala kite ya kosilisa bitumba. Yango bozomona lelo.
nazo sengaka surtout bino ba candidat président de la République ndenge boza ebele tozomona bino oui eza malamu ya kobima ya koloba ke non voilà biso toza ba candidat mais totala nanu monguna to s'occuper na ba adversaire te monguna oyo azali ko affaiblir biso. Vous vous rendez compte pendant 7 ans boyoka degré ya infiltration na eloko ezo pesa ba Rwandais makasi. C'est un responsable rwandais qui dit que soki ba militaire ya FRDC ba koti ata 1 mètre na Rwanda le même jour Kinshasa ekokweya bande konangai nalingi to réfléchir moi muke ba M23 na ba Rwandais baza na est baza non loin ya Goma mais bazoloba ke soki même pas 1 mètre ba militaire ya Congo ba koti na Rwanda le même jour Kinshasa ekokweya. Par là vous allez comprendre que les ennemis bazaka kana est te ezaba mususo bozo bengaka ba officiers qui répondent aux ordres des Rwandais. Voilà pourquoi les Rwandais savent que ceux qui va pesi mot d'ordre ba tuna bango ba ko exécuter. Mais ceux qui tozana armée forte ya ba patriotes toko ça la face. Nous allons changer des choses bande konangai. J'ai toujours eu mal. Il y a comment un moutou qui prétend vouloir co-diriger Mboka, mais sans ce patriotisme, azakanangwa ta mukete. Et tant que biso tozali ko insister que nous connaissons ces acteurs politiques. Mais des fois, ils ont kota ba polémique. Toyebi bango pe ba yebi biso. Ndenge bazawa, tous ces candidats présidents. Ba yebi biso. Biso pe toyebi bango. C'est-à-dire toyebani. Toyebani. Mes condoléances le plus attristé na candidat président de la République Jean-Claude Muyambo qui venait de perdre sa jeune sœur Aouti Kokufa. Toujours présenté mes condoléances. Monsieur le Président Yaskod, c'est ça son parti. Mes condoléances les plus attristées, Zanzela Yabiso Nyonso. Et ils a tourné, Bisope Yabiso Tour, Ezali Koya. L'essentiel, les a koyeba que Tozali ko se comporter ndengenini vis-à-vis ya Nakata Mokili Onzambe Atinda Biso. Et après notre décès, eloko nini tokotikaka na Mokili Nzambe. Lobi na pesa kibino communiqué, il y a cette grande dame qui a quitté la terre des hommes et alongwe na mabele oyo tobengi Charlotte Kabangu Mujinga. Elle est partie, je profite pour vous donner le programme. Bapesi service funéraire, je crois. Vendredi le 13 à partir de 17h à 19h, samedi 14, service 9h à 10h30 et de l'avant-midi et prospect mémorial funéraire. Il mélange l'anglais et tout ça. Sur 122, je crois, Otterbury Road, prospect.ct. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit. Je m'excuse si j'ai mal prononcé. Enterrement et Kosalema, na cimetière ya Grove. Kuna na Connecticut. Donc, programme, et Bembe Kobima, les 13, et puis à Kokundama, les 15. C'est ça le programme qui nous a été communiqué. Nangonga ya 11h, juste à Kokundama. Voilà, wanezalaki programme ya obsèque ya grande sœur Charlotte Kabangu Mujinga oyo akufaki na Connecticut otopesaki bino programme. Mokili eza ya Nzambe. Nalingi to aborder la question ya accueil. Lobi to ebisaki bino et j'insiste tout ce temps.
ça dérange, mais quand même, tozalaka moi allergique, ya ko vivre théâtre, mais totika la calme. Tomoni ba ministre ba démissionner, lobi na ebisa kibino ba pesa ki mot d'ordre pour que batu ba kende kwa accueillir ba. Batu bazala ki tala ebele na Lubumbashi. Lubumbashi tombé parce que modèle batu ba ke ko yamba bango. Vous pouvez nous balancer les images. Batu bakenda ki bango wan. Ezana oya vidéo, ezana oya photo. C'est ça ce qui reflète la réalité. Pour l'émission à lobi na loba ki tozo c'est la image totale. Tango zotala na ndenge mobilisation zaki annoncé, na nombre ya batu baye, il y a un message de ce peuple là. Quel est le message? Toza d'accord na binote. Bien que encore une fois de plus, Vienanga Christian Mwando a beti poto. Deka komi azolo bake toye awa. Toboy, je dois lire exactement ce qu'il a dit parce que ne faut pas que na koselaye makambu. Voilà, voilà. Ce qui va côté langa, c'est M. Andy Ledia. Alobi boy. Alobi que dès son arrivée à Lubumbashi, l'ex-ministre Mwando Chris, devant le militant d'ensemble de Moïse Katumbi, lâche. Qu'est-ce qu'il a lâché? Lâche une bombe. Il dit, nous avons démissionné pour donner la force à la machine de la victoire. J'ai laissé les foufous poursuivre la voie du peuple. Wana tweet wana ngaite mutuna sali yango bakomi Andy Ledia. Nde alobi wana ke deka komi Christian Mwando na Lubumbashi, l'ancien Mineta, il fallait dire Mineta, Christian Mwando devant ba militants ensemble ya Moïse Katumbi a lâché bombe ango zanini. Alobi to démissionner pona kopesa makasi na elonga na biso. Natiki fufu pona kolanda voya pepe. Nalingi to meka ko analyser. Mais tango alobi ezako pesa chance na machine à victoire. Oui. Tous ceux qui ont des ambitions, c'est normal. Baloba ke biso tokozwa wana problème ezate. Et la compétition, je suis contre les gens qui insultent les gens. Botika ba candidature et s'exprimer. Lobi pena tiela kibino mwana oyo, modèle azaki ko kana ko beta bala lobi azo marqué. Mwana ngwa mi bambi na seyemo. Ce n'est pas ce que j'ai dit pour le reste des candidats. Mais j'ai dit seulement ceci. Akiti a lobi wana ke atiki fufu pona kolanda voix du peuple. Bande konangai. Na lingito réfléchir. Yo tango zalaki kolia. Utango garantir ya yo fufu na bana na yo. Peuple wana par na ye ezali wapi. Natiki fufu pona kolanda voix du peuple. Hein? Peuple alobi na yo ni. Parce que balobi ce n'est pas le peuple. Ceux qui osent faire allusion à congrès à Lubumbashi, ce sont les membres de l'ensemble. Il fallait qu'il soit au loba que natiki fufu pona kolanda décision à ba membres ensemble pour la République. Kozwa peuple ko utilisa ka peuple quand on cherche le pouvoir, alors que quand on a ce pouvoir là, on ne fait rien pour ce peuple, eza malamute. Eza malamute. Des fois nous sommes obligés de revenir ou d'être attentifs na makambo ba politique et bazolo parce que ça devient de trop. Ngai, je ne cesse d'insister sur une chose. La démission ne doit pas être un discours pour la campagne électorale. Voilà ce qui devrait être un discours.
Chaque fois que Batubazo le bapona Moïse, on dit Moïse a géré. Moïse a Kamba province. Botala nenga kutaki. C'est la même chose que nous attendons de vous. Botali sabiso que bon, moi j'étais dans le ministère boy. Na kutaki ango boye, na tiki ango boye. Na kutaki ango boye, na tiki ango. L'avantage, le parole ne s'envole plus. Batubazali ko enregistré. Voilà pourquoi nous nous garderons toujours l'intervention à Mineta. Et ancien Mineta y a plan. Tozo garder yango parce que mukolo que quand on était, papa oloba na biso que au bénéficiaire y a encadrement y a malamu na collaboration et de la part du président de la République et du premier ministre Sama. Donc ozalaki parmi bato bazalaki gâté au sein de ce gouvernement là. Mais au tiki foufou maintenant ozalaki wana est-ce que population wana zaki ko lia foufou bozaki ko partager foufou ngo wana na population ou bien la population ekotika la ka marche pied yake muto asali. Voilà pourquoi bande konangai avoir seulement les gens qui sont allés pona koyamba bango, vous allez sentir qu'il y a résistance manquable de la part de ce peuple là, parce que lui-même l'honorable, parce que c'est un élu, l'ancien Mineta excellence, alors baki que on ne doit pas tromper les gens tout le temps. Et ce peuple-là a bien compris le message. Bakoko sabiso mbala na mbalate. Pona lingala balobaka. Bachaka loboko na libenga. Ya zoba mbala mi balete. Et ce peuple-là est vraiment attentif à nous suivre, à nous écouter, à nous contrôler. Nyonso tozo sala. Système wana yake mutualie ali atondi. Akomi na suka alobi. Te na kolia te. Te aussi au lieu. Et ça koton dande otondi. Aussi au lieu koton dande otondi. Et puis nous estimons que cette classe politique, il faut qu'on change. Hein. Il faut qu'on change. Oui, il faut changer cette classe politique. Mbosso aloba que nous sommes à traiter. Ce que nous attendons et ce que nous attendrons toujours pendant la campagne électorale, Moutobimisi discours y a que j'avais démissionné, Bissopetobimisi ba arme. Nous avons toute une documentation, ne vous en faites pas. Nous avons un document et belé de la gestion de chacun. Et on devrait nous montrer que voilà, Bissot, tant que vous avez bénéficié et de la bonne collaboration du Premier ministre et du chef de l'État, il n'y a pas de raison possible. Il n'y a pas de raison possible. Oyebi, le kouta ya kambang, mais vérité ya kane na escalier, malembe pe koma. Le lotolo bela makamwa détournement, ya Kasai. Il y a eu Isabelle Kibasa, à lobby 42 millions. Moïndo Zangi, à lobby ESA 42 T, ESA 17 millions, je crois. Et aujourd'hui, peuple congolais batikali na confusion. Ba mususu ba longo kuna te biloko za bloqué, SNC sa zotinda te. Tangu bazoloba, bakose la ka muto akufi. Et moi je l'ai dit, ça va me surprendre. Parce que tokenda kana makambo ya shit katene na kolobela pe likamongo. Pour la matériel à shit katene, nous avons échangé avec Fabien Moutombe. Tomona bomona ba wagon ezokende chaque fois na Timbu. Il y avait la volonté de libérer. À combien plus forte raison awa chef de l'État yemoko akeya lobby. Fabien Moutombe a tikali calmete à lobby. Je vais vous mettre son élément. C'est sur les antennes, il y a Top Congo. Nous sommes arrivés à faire bouger 486 wagons que nous avons fournis pour le projet Tchilé-Gelou. Et sur les 486 wagons, 450 sont arrivés à Monizitou, 17 wagons cours de route et 19 wagons sont encore à Lubumbashi. Ça signifie que nous sommes en train de faire quelque chose, mais c'est plutôt la demande qui est forte aujourd'hui. Et elle sera encore beaucoup plus forte demain lorsque nous allons attaquer différents territoires. Nous avons déjà placé une commande
de 5 locomotives neuves, de 8 locomotives d'occasion. Quand est-ce que le matériel pour la construction des infrastructures dans le Grand Kasaï arrivera? Nous avons rempli une partie, je dis bien, je précise, une partie de notre mission. Aujourd'hui, nous avons le projet Chilejelu. Demain, il y aura un projet du côté, on va ouvrir un autre projet du côté Kindo. Un autre projet du côté Kisangani, côté Sakania, côté Dilolo. Ce qui nous arrive, c'est lié à la politique, à la stratégie des 145 territoires. Et le directeur général de la SNCC souligne que 19 km de la voie ferrée sur 3600 km sont en phase de réhabilitation. Fabien Moutombe. Sur 3600 km de chemin de fer, il y a plus de la moitié qui est dans un état de délabrement très avancé. L'héritage reçu du pouvoir passé, on avait 40 déraillements par mois. Nous sommes arrivés à ramener des 40 à moins de 20 déraillements par mois. Nous sommes en train de réhabiliter avec le peu d'argent que nous avons. Il y a 19 kilomètres que nous sommes en train de renouveler et nous nous battons avec certains partenaires pour voir dans quelle mesure, avec certains prêts, nous pouvons ouvrir des chantiers de renouvellement. Mais à côté de ça, nous sommes, comme qui dirait, victimes de notre propre succès, puisque les gens avaient déjà fui le rail. Mais avec la qualité de nos prestations, bien sûr, les gens sont revenus au rail. Mais les moyens n'ont pas suivi. Maintenant là, les créances qui datent de la période de Mobutu, la période de Kabila père, Kabila fils, ils reviennent des connivences. Ils sont en train de saisir par-ci par-là nos comptes. Et lorsque nos comptes sont saisis, nous avons des difficultés de fonctionnement. Et nous avons contacté les différentes instances de la République pour comprendre. Wana ezalaki Fabien Moutombe, DG à SNCC. Alobi va faire bouger 486 wagons. Et 450 c'est commis. 17 ezananzela, 10 de ezakuna etikalina ezana garna Lubumbashi. Bande kunanga. Bokoko c'est la nini. Bokoko c'est la nini par rapport aux travaux. Yewana lobby. A insisté lobby, demande des amakas, mais sur 486 wagons, au moins 450 c'est commis. Mais il faut total à Sikoy. Pourquoi les travaux n'ont pas évolué? Est-ce que Bilo Kwango, contrat d'Enge Basigna Ezayang? Yango Bazomona Sonia Rolé se pose une question. Quelle est la question? Quelle est la question? Je l'ai vu, je l'ai lu quelque part. Ceux qui beaucoup Langai, Twitter naïe. Voilà. RDC Kasaï, qui se cache derrière la société ZS Africa Solutions, présentée comme l'entreprise de travaux à l'université de Mbujimaï et d'autres structures universitaires. C'est une société créée le 10 mars 2021 par un Congolais, Tati Zombwesa, et un Israélien, Shapiro Shamaya, 1 sur 5. Bande konanga. Tangu bapesi eloko oyo. Toye koluka tozi contrat ango yango. Contrat yango wan. Bokomona kuna bakomi article 1er. Forme et droit applicable. Il est formé entre sous-signé tout ça. Batumi bale wana basali. Mais tango zozo ba société oyo. Okei en profondeur. Les deux personnes va créer société T. Mon quoi prête non à ça le côté. En réalité, selon ma information tozu et cause à la locuta et cause à la solo, mais au tozu, yango tozo utiliser conditionnel. C'est quoi bazui mususu wana israélien wana yende azakuna. Ba congolais ba kokomaka ba millionnaire ndenge nini nzambe nanga. Parce que tous les marchés bazo pesaka ba paye. Et les commissionnaires, les Congolais sont des petits commissionnaires. Oh bazo tanga ba conseiller à gauche, conseiller à droite, ministre à gauche, ministre à droite. Vous allez trouver que il y a toujours une politique,
ya koloba ke Congolais abonga na yete. Tout eza bapaya bozo pesa. Mais maintenant bapaya yango basala kandenge nini. Soki asala eloko na yende ngwana. Même sous-traitance ake koluka bandeko na ye. Bangonde bako fournir biloko akolia na société wana. Bangonde bako lia na société ya oyo ya kokomba ya kwesue. Bangonde bako ya na boye. Bangonde bako ya na bato bako banda ko fournir ba consommable informatique, tout ce que vous voulez. Mais tant que bazo futa bango, mbongo na bango ezo tikala na Congo te ezo songa. Alors que ceux qui Congolais zimbongo, akolia ngona bandeko na ye, mbongo wane ko balukaka na Congo. Ces calculs-là, on ne les fait pas. Le plusieurs commissionnaires que nous avons, ceux qui ont lobby, non. Eliezer là, vous voyez, celui-là n'est pas avec nous. Nasina Tuniyo, ngai tambo kane na zabo. Villageois de mon état. Nana posa kozala na yo, vraiment. Vraiment. Parce que confiance en Gozo est pas chef de l'État. Au salé Lénine. À part Koyiba. À part que se faire corrompre, Ozaka mwana bitinda babenjo boyoke. Babenjo boyoke. Ok na aéroport. Ok ko intimider batunyo. Ce n'est pas possible. Et ceux qui ont bandit ko finga batu yo mto liboso. Oui, biso to ba villageois. Yo okola na poto lo baka français kitoko. Mais vandeli na biso même nengo lati pantalon na chemise wan. Oza penza mutu. Biso tozo mona yo lokola oza boyi. Oza de loko na nzoto te. Les sociétés au bazo pesa marché, il est difficile pour que même un Congolais qui vient de la diaspora bozala ki na ya kwa na Kinshasa bo bloquer. Eza kindoki? Eza kindoki ko? Eza kindoki ya makasi. L'expertise au cause la nande kona yo bozala ki na ye na poto yebi ke o aza compétent. Dès que yo bloqué ye parce que yo yebi que ce qui va découvrir compétence ya mutu mususu lokola yo zala ki eloko mon côté donc ba komona yo lisusu de nde ba blocage bozo mona. Ne bandelinga na zaji koloba na bino. Natali sakibino que mutu akouta poto afuti hotel na ye, afuti billet na ye, aye kuna boyebi mutu afuti poto famille kolanda ye, après même bo fongolela ye ataka mo porta muke. Ezate. Et comment il y a un conflit entre la diaspora à Canada contre la diaspora à Belgique? C'est pas possible. Et comment il y a un conflit diaspora à Canada autour du chef de l'État? Diaspora à Canada, bazo beta na makofina diaspora à Belgique. France kuna innocent oui. États-Unis kutolo bate. Ba Sud-Africain wana bokotala bangote. O bato tozaka na Suisse eloko mon côté. Ba pays mibale wana bazo betana mutu na mutu azana ya relation. Eza compliqué. Mais na kati wana na lingi bote langa liste oyo bati. De comment quoi lobby à découvrir de kwango a commis wana Lisette Kenda. Ouais. A commis boy les grandes escroqueries sous Tshisekedi au Kassai. 100 jours au Kassai central. John Tumba et ses amis. 2. Toa au Kassai central. Ruth Kanan Kalamambouji. Gouverneur John Kabeya et ses amis. 3. Sud Katende, Bilomba et Eliezer Tambwe. 4. Ruth Kananga Mbujimai, Mwadamvita, Bilomba et ses amis. 4 encore, donc Abakisi 4 2 fois. Université de Mbujimai, Kibasa Maliba, Nicolas Kazadi et ses amis. 5. Projet Chilejelou, conseiller de Fati, assigné Wana Lisette Ken. Je pense que Bomon est le point. Mais na lingi kaka nameka ku expliquer eloko moko. Ngai Tambwe na sangaja na dossier ya Chute Katende nga.
Tangu nazoloba awa, l'ancien conseiller principal du chef de l'État, Marcelin Bilomba, Zoyokanga, mon frère Rémi Kang, Azoyokanga. Parce que bao tozalaki na bango bango. Tozalaki kotambola même pas $1 et à frais d'émission, je l'ai dit à la télévision. Et la société qui avait le dossier, nazo fouillé, na komemela bino ordre d'émission, o na ya komona après que basale là-bas. Le nom de M. Tambo komona angote, M. Tambo c'est un patriote. Nazo ata $1 te ya frais d'émission, muto apesanga azate. Na kenda autant de fois na Lubumbashi, tokenda, toke plusieurs fois na Kananga, tozo kota bazamba de kilomètres et de kilomètres pour na kokoma na chute Kateni. Ces sacrifices-là, na ba billet personnel, ba toi société angélique. Oui, angélique. Bazawana, ce sont les Indiens. Nayoka plus tard que Balobi na bango ke ba se désengager ba pe sa société musus. Mais quand même le nom de M. Tambo ba kocha yango parce que ba mona e au four et au moulin. Mais ceux qui ont bloqué ces dossiers-là, ce sont les Kassaïens eux-mêmes. Il n'y a aucun étranger. Qui ont dit que non, écoutez, chef eloko eko simba li susute, to ke ko za société musus, ba sali ba kop na bango. Ngana ebi kunate. Ngana zalaki kuna li susute. Vous ne verrez nulle part le nom de M. Tambo. Na détournement. Okozwa yango te. Hein? Okozwa yango te? M. Tambo n'a jamais rêvé kozala lokola Bill Gates. Non. Moi, Kwanga ya Kolia, moi Lipa, moi Soso, nenge tolia kana pondu na mboka. Ça me suffit. Na koluka te na kende kozwa koluka kozwa bao ba revaka kokoma lokola Bill Gates. Bien qu'on dit que en voulant satisfaire un besoin, on en crée un autre besoin. Mais ngana zakuna te na revaka kozala na ba millions ba milliards te. Awa natali sibino ke mutema mabezo sala que les gens vous volent des millions, mais ils sont incapables de créer une banque pour la RDC. Et j'ai pitié. Il y a chef de l'État place à Zali. Pour battre Bella, seule la confiance. Anyanyawanya. Et les Yonde aux assins. Naza sente. Namto amasum. Pour preuve, batienga une liste. Mais boko luka. Il faut boluka trop. Kope na kota kate. Ngatambo na kota kopete. Na luka kambongo ya mbangu te. Ndenge bazoke ne ko détourna kabino bazoke na ko yiba bino mbongo aw ngayo ukuta ko mona ngati na lukaka malembe oyo ya muke wana nzamba ko pesa nga yango na kolia yango pe na kabolaka na bato mais ce que je disais, j'étais le premier à dire aux gens que les Kasaï se meurent. Kasaï ezokufa ngai tambo. Tant que tu as posé l'action, c'est parce que degré comment qui a pas ses à Makas. Mais le chef de l'État fait confiance. Il a ses conseillers, il a ses ministres qu'il a nommés. Mais ce sont ces gens-là qui abusent. Bazanga mawa. Batu bazanga mawa. Nazote la bino tuto et actualité.cd. Je pense que la régie va parler le même langage. Namonaka kana vanda boy. Tosi toke Lubumbashi plusieurs fois. Tosi toke Kananga plusieurs fois. Tokomi Katende plusieurs fois. Namoni kaka tweeté une mission de haut niveau annoncée à New Delhi pour relancer les discussions autour de la construction du barrage de Katende. Navanda nangai, on m'a plus consulté. Tokofouye na kobimisela bino ordre de mission boyeba qui était parti là-bas. Nengena lobakana bino le principe biloko tozo vivre zani. Muto akobunda bundi ce qui to komi na victoire on oublie. Et c'est ce que j'ai vécu na makambo ya Chute Katende.
Toké Lubumbashi plusieurs fois, na frais personnel. Mon frère Rémi Kankou m'écoute. Le CP, l'ancien CP, Marcelin Bilomba, l'actuel DG à Sonaïdrogue, m'entend. Personne ne passera me contredire. On se débrouille pour la coquine. Tant que nous délire comme pour la négociation, on nous a oublié complètement. J'ai appris qu'il y avait des pasteurs qui sont entrés dedans, ainsi de suite. Bao balo bakamba, ce sont bazaba proche, bangonde bazabou. Babandi kokende. Et c'est là qu'ils ont bloqué la machine. Bakeko sala makamna bang. Je ne connais pas la suite. C'est que je sais que quelques Kassaïens n'étaient pas pour barrage wana akate. Bazaki kotali sa chef de l'État qui était makambwane okokate. Obo ekosale mate. Omoni depuis Botama et le wana okutaka yango. Ainsi de suite. Oui, mais attendez. C'est facile que balobe la chute ya kakobola, mais ya katende bakolo belate. Mais finalement cette province là ekotika la kandengeni. Admettons qu'aujourd'hui ou demain, Félix-Antoine Tshisekedi quitte le pouvoir et qu'une autre personne prenait le pouvoir mais qui n'est pas kassaïen. Vous aurez quel discours? Et ça passe. Tomonika Makamou, yaba micro barrage, yaba panneau solaire, ainsi de suite. On va vraiment développer cette province-là, naba panneau, ou bien naba micro barrage. C'est Félix-Antoine qui est président de la République. Kawele Tongama pendant que Mobutu était là, bien que ça a été pillé par l'Équatorien Bangomoko. Et aujourd'hui on reste. Tozotal. On fournit les efforts, Bamsou va récupérer Bakekuna, et on arrête tout. Et ça compliqué. Togosa Neyeni. Mboka Nabiso, et komi ndenge komi wan. Et ça compliqué. Et ça très compliqué. Bande konangai, na ligne aborder question ya marche. O salemi na inongo. Na inongo marche salemi. Bato ba taxi moto lelo ba tamboli. Bien qu'ils ont été des fois empêchés. Mais basenga chike batambol. Balobi il faut gouverneur Rita Bola along. Bazo reprocher nini. Balobi depuis que azawa na tozomo nata eloko mon côté na inongo. Même na ba territoire nyoso ya Maindombe eloko ezo salemate. Balobi même moi mbongo ya muke oyo gouverneur intérimaire azalaki ko salé. Ezo mona nate. Ngate na lobi. Tu as taxi moto. Yaino. Et plus pire encore, parce que Tozoro Benamakambon. Balobi mbongo 4 millions de dollars. Oh, ba pesa ki pona makambo zalaki ko salema na kwa mutu na société. Babengi, comment ça s'appelle cette société là? Era Congo. 4 millions de dollars. Nyose bungi. Ba montant biso toyoka kanamboka na biso oyo bunga kayango. Ezaya solo ezaya lokutanga na habité gouverneur yemo kwa za envie. Elle passera éclairer l'opinion. Mais soti makambu ekoti kobima ya solo. Tokozala déçu. Tokozala déçu parce que province wana eza province nabini. Soti mbongo e monane eza pona et développer province nabini. Et nous devons apprendre à marquer les pas, notre passage. Ce qui mutoleki, bamoni penza ke mutolekaki. On doit sentir ça. Mais ce qui est zagaga batie mutoyibi, batie oyo ayibi, batie oyo rétro commission, ainsi de suite. Et loko na lobela kibino ya Kasai, batie kuna kokweisa Maurice Chikuye. Mwana mobali wana batie kaka na UNPP zalaki koyebana te. Il a fait monter cette structure, les loba tunyoso bakomi ko rêver bakoma ba DG bakoma na UNPP. Il y a eu un effort, il y a eu yango. Mais c'est l'ADG Maurice Chikouy. Et na mambon wazalaki kozwa, alobi il doit faire quelque chose et pas naye. Bake kuna batongi batima ya l'État. Alobi te, il ne faut pas que Nambujima ezanga ta place ya ke mupayaye, amona quand même que batu bazalak. Atongi hotel na ye Gloria Hotel. Azui ba
maître cuisinier bato bela memi bango kuna alongoli bango na Kinshasa memi bango kuna a équipé a sali tout atie ba ascenseur wana yoza na kati ambiance ba anniversaire na mai na avion na piscine ba hôtel nyonso Fleuve Congo Hotel ozakuna chaque jour Pullman ozakuna chaque jour Rotana ozakuna chaque jour komela na kolia mais pas na bino eloko moko te sikoyo komi lokola bolanda ka chef de l'état partout akendaka OK kuna boke ko tonda kuna botiki banyongo ne tozabo banyongo bakokweyisa hôtel wana parce que même entretien comme ko poser problème petit déjeuner comme ko poser problème parce que banyongo ezokwe na ebisaki bino ngai na kenda na Mbujimai na ye na koti na hôtel Métropole. J'ai trouvé que campagne électorale tangu Shadari akendaka wana atikaka nyongo tangu salaka réunion meeting na batu na ye bavandaka kuna tilelo nyongo etikala kuna. Tous les hommes forts là du Kasai qui étaient au PPRD ba mema ye ba ke ba loger ye kuna tilelo ba sengela cet homme d'affaires mcha ba sengela embongo na été. Et c'est la même chose awa bokei botoni na ba hôtel Métropole wana bozalaki bokeye pa kabe bozalaki kuna boke e pa chiku ya Maurice tolobate botiki banyongo bokomi kotindika batuke bokene na gouvernorat bakofuta nani akofuta kuna boni politique ya kindokibo boyo kaka soni quand vous allez chez vous et que vous dormez dans des hôtels d'autrui na lobi boy yoka soni soki oke pa na yo et pa na bino okomi kolala na hôtel ya batu et puis ozolala kuna nyongo obimi pe na feste c'est moi qui suis avec les chefs de l'état t'as l'escroc oy non attendez je vais te faire nommer na ebisaki bino que depuis bamoni ba espace wana que ministre ya économie azate ya transport akei ya plan akei vice ministre akei moi biloko wana etikali nde ba kolia batu mbongo amène-moi 100 000 et moi je vais te faire nommer tango banda kozwa mbongo banda kozala mbongo na yo. Et vous envoyez les gens à venir vous corrompre pour que bayi mbongo à l'état. C'est ce qui se faisait dans FPI. OK kozwa nyongo balobi na ye yo mbongo à l'état. Tala to ko accorder yo to kabola katikati. Projet de 500 000 ba peso 250 000 yo hypothéquer mikanda lupangu au signé. Mais aux 250 au kabeli mutuana yeza trace moko ezali ezate etango kozanga kozwa mbongo babotolo lupango beaucoup ont perdu des parcelles comme ça et c'est comme ça que bazo kotsaka batu par corruption dans le gouvernement. Comme conséquence les gens chercheront à récupérer leur argent, ils ne vont pas servir. Même ceux qui va comme parapluie na il faut qu'il ne quoi arroser ainsi de suite. Oh, si les chefs de l'État nous écoutaient. Ce qui a koyoke la biso. Ebele ya batu bazalo ko la corbia. E memakaka kebem. Eke etiki bakundi azongi. Ezo zela mususu akufa. Ba mema bakende kokunda ya kozonga. Okoza la mutema mabete à ce point. Si vous ne voulez pas développer chez vous, les lokuta ebimiton di merasiko nani. Fabien Mutomba parler. Isabelle Kibasa lobby. Toki Moindo Zanga lobby. Mais finalement, Tondi Melanani. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails? Yambongo combien ba pesa soki auto pesa ki ezayangote. Yanzela Yambujimai Kananga. Pona ko keneko désengorger port Yandomba. Est-ce que Bokotiko ebisa biso? En réalité, mbongo ango ba pesa ki pona ko tonga université ya Mbujimai eza combien? Kalenda Mudishi ezalaki combien? Kashala Bonzola ezalaki combien? Tout ce qui a comme projet, botala même Oya Masangu. Oya Masangu. Et loko wana tokuta kango ezalaki munende tangwe bandaka. Nankwadi. Le lieu combien? Tous les engins ont été envoyés là-bas. Et awa, les débats ezakaka, moi Moukewan, la province du Kasaï, ou l'espace Kasaï, il n'y a pas que le Kasaï oriental.
Il n'y a pas que le Kasaï oriental. Bao bazana lomami ngandaji ka kolobanini. Mwanadito akolobanini. Kamiji bakolobanini. Kabinda bakolobanini. Lubao bakolobanini. Et vous pensez que Batobaya Kota la Bino? Et quand on parle ici, on parle de Kasaï, on parle de tout le monde. On parle de tout le monde. Sankuru bakolobanini. Sankuru bakolobanini. Kasaï central, Kasaï bakolobanini. Donc, on va rester là avec des aventuriers comme ça, qui brandissent le nom du chef de l'État. Bande Konangai, Nasina Ebisibino. Au moins, il va te belé bakotambola gana photo ya chef de l'État. Et belé bazaba escroc. Ce qui os approche ya mokonzi. Bon problème ça. Dès que vu comment photo yewana kochango na ba groupe nyonso. A kochango na ba groupe nyonso bato ba mono. Akuta na kana yete tango akuta na zo profiter. Mais toujours talabi. Ici les élections s'annoncent. Il ne faut pas envoyer les gens babanda finga ba candidat, non, laissez les candidatures s'exprimer. Botika ba candidature s'exprimer. Vous devez travailler pour la réélection du chef de l'État. Comme ça, bakotala mutunyon, quel est son apport na eloko wana? Bino batu boliembongo, bino batu bozo dominer, bino batu bozo vimba, bino, vous qui êtes les tout puissants de ce régime. Nous verrons, nous voulons voir l'apport de chacun de vous. Total qui apporte quoi? Botika ko distraire bisona ko tinda. Les combattants, les loba comme lokola ba mandia ba ke pas ministre ba yembelier wana pesi bango $100 ba ke pas ministre ba yembelier alors que ce sont ces gens là qui étaient au fourré au moulin. Nazo c'est la grâce présidentielle ba signé. Ce qui ba mukadi Christian ba ben timang tomoni bango libandate tokotala nini tokosala. Ce n'est pas normal. Les gens qui se sont battus et vous laissez tous ces malfaiteurs ici se promener. Et ces enfants-là restent là, bazali ko vieillir parce que bakanga bango po bakenda ko violer, bakenda ko iba. Et ça qui sur la voie à combat. Aujourd'hui, personne qui parle d'eux. On les a oubliés. C'est comme ça qu'on doit récompenser les gens qui se sont battus. Et quand on essaie de parler, celui-là, Eliezer n'est pas avec nous. Tu ne vois pas sa façon de parler. Moi, j'ai besoin à Koloba pour que sepelisa yo. Yongo uti wapi. Outi wapi nazo lukayo na ba image nazo mona yote. Nazo lukayo na tableau nazo mona yote. Tango ezalaki koyinda vous cachez, vous n'avez même pas ba mususu bazo linga kokoma na Kinshasa te pona ko banga. Et nous on était là. Avec tous les risques possibles. Si nous sommes restés en vie, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que nous puissions partir tôt. Mais vous avez quand même le courage de cracher sur les efforts de gens. Vous faites de bêtises, vous bandi ambiance, vous salaka makambozo loba, allez vous kotambola kana mituka ya PR, lokola basi babundeli bino. Et vous passez tout le temps na tout monde banda kwa banganga. Mutu moko akosimba bilamba na maboko. Mususu akosimba bilamba na maboko. Bande konanga nazo silisa émission. Nazo sukisa émission ya lelo. Ya lelo le 6 janvier 2022. Nakoyebi sabino que cadre politique et totier. Action commune pour la République. Totier yango pona sentiment ya kotiate. Nous avons créé ces partis politiques parce que nous estimons que Moussa Pimoko est Kotiko Longola Silité.
Ekodiko sokola elongité. Nous voulons nous compléter biso na bino pour changer les choses dans ces pays. Je suis député. Maintenant, le Bakanabino, ceux qui ont eu 50 députés, honnêtes et sincères, Mboka on est changé. Ce ne sont pas les gens qui font de théâtre là. Aux hommes, on a moutoyé à Kiti. Les longs débats, il y a que peuple à Zalakakuna, peuple à Fetaka, le peuple à Lataka, peuple à Liak. Boni escroquerie à modèle. Et nous, quand on les faisait, non, vous allez vous épuiser. Tant que vous érosion et bandit, même dans que du mês, ça devient plus grave. Et baby lissous. Nous, on était descendus. Na kinde le biso tokita. Na top tokita. Tokita na ba ministre, tokita na ba to OFD. Chaque fois qu'il y a un problème, tokita. Même Bisika, le capable Fabrice Kasongobanza kita qui na lubudi. Nous allons descendre là-bas. Et nous devons pousser à l'État d'agir. Biso to sala politique était yake. Ok komi kangela kuna uzi ba soda bache oche na porte. Sikondo komi ko sekisabat. Lokola omoni ke manda ezo sila. Ndo komi ko sekisabat. Yo zali ko sekisabat. Ozo ki ba soda kakaboy. Okomona lisu mutute. Okoyamba mutute. Boya to sala la bonne politique. Merci à tous les capables. Bisikani oso besoin. C'est possible et que vous allez capable. Pendant que les gens viennent, c'est le moment. Mais ceux qui osent aller estimer que non, aux autres, aux autres, aux observer nan. Ok. Un jour, tokotuna yo mais awasiko ezanini. Oh moni quand on était là, tokutana na aéroport. Problème ezaya kokutana na aéroport te. Yaka to bundela mboka na biso. Tika koloba que moi je suis apolitique, je suis pasteur, tout le monde ne sera pas candidat. Cause à la partie politique, il y a toujours les apparents et les non-apparents. Basalak. Il y a toujours les candidats et les non-candidats. C'est pas que tout le monde va faire une politique active. Mais pendant que nous nous battons pour changer ma Kambounambok, tika ko tika laka un observateur, ozo kritika kaka musala na yo finga oyo na réseaux sociaux ma do finga. O komi ko vivre na ba $100, ba pesa ka $100 pour que finga ka batu nyonso. Félicitations à capable deuxième vice-président du Kulungu parce que Kasongolunda est koningana na minito. Ba pesa nga rapport que ba mona ki mai na profondeur ya presque à 100 mètres. Ako solola bino mingi détail lobby et to ko chance ko solola. Mais l'après-midi, à l'élo, on a ligné la concertation. Bon côté. On a ligné la groupe national na batu. Na yeba problème ezala la cité à Songolunda, na territoire nyonso et ko permettre ngana préparer message nanga pona bino. Mais bon yeba ke enrôlement de likambo. Bo s'enrôler, bo kende ko s'enrôler. Na ko linga ke équipe nanga vérifier bilo enrôlement. Ce bazana mesure à me faire enrôler comme naza présent awa. Assistant, au tas de dossier enrôlement, comme Nazawa, si on a vu que nous avons enrôlé, vous allez le bien, de façon le bito et voler un programme social. Mon baquet, Nazara qui n'a pas été repéré Sabino Mbote, oui, Sabino Yako Talabino, Nazara Masolo et Belé en Betanabino. Nayebi be bozana ba question et Belé en retour en Gaï. Oui. Parce que ma politicien va décevoir Bino. Bon côté. Ma politicien va salir Bino, va aventure, bamboula na bamboula. Biso na ACR, Action commune pour la République. Kolingiga ba action. Soza politicien ba promesse ko contre la partie la biso te. Bon côté. Biso tolingi ba promesse te, toboyi ba promesse. Soza muto ba promesse, oza aventurier tolingi na Kasongolunda te. ACR ezali Action commune pour la République. Toboyi ba politicien ba aventurier. Toboyi ba politicien ba minidi. Ba politicien ba konena na Songolunda mikolo ebele. Politique ya action. Tolingi sous politique ya promesse. Soki oza mutu ba promesse tika politique kende na enseignement.
Félicitations na capable Fabrice Kasongo Banza parce que ngaliema eko ningana na minito. Biso nyonso bana lubudi tokende to s'enrôler massivement. Pour te tangu tokozwa carte électeur nde kopesa biso bokonzi ya ko décider likolo na baye basalaka politique. To ba mutako sayo te ke o balongwa kuna tokozwa te utilité na ngweza nini. Mususu alobi te ngai fona zwa ka carte po soki batindeli ngambongo na agence na kende nazwa. Carte électeur ekosunga yo même na moment ya maponomi osala nini o kende kopona bananyo bakokamba biso lobby. Félicitations à capable Bertin Kabamba parce que monga fula eko ningana na minute oyo. de azwi ngonga ya koyeta libike bino bokende komona bamama na kombo na nga ayokaki maloba botindelaki ye yango alobi atako ya munene eza tata ya muke bakende kopesa bamama na nga eza mabe to eza malamu eloko mosusu tolingi totalisa bino ezali nini soki ezali muke ekabola biso te oyo azwi ndambo oyo azwi ndambo oyo azwi ndambo toli yango naki nazo féliciter aussi capable Jackson Kabam parce que monga fula eko ningana na minito boya tosala politique. Félicitations à ba capable tout na ba province. Ezala na o Katanga, ezala na Lualaba, ezala o Tanganyika, ezala na Lomami, ezala na Kasai oriental, Kasai occidental, Kasai central. Qu'est-ce que j'ai dit? Kasai oriental, Kasai central et Kasai. Voilà. Tout ce qui s'y wanapona lelo, ce que nous attendons, c'est le bilan de chacun. Avant Oluka Kosenga deuxième mandat, obo votenga lisusu. Talisana nu bisoni no salaki. Na mandat oyo topesaki avant. Nde oyo ba Congolais ba kotuna. Nino salaki pour l'intérêt ya peuple wan. En réalité, au salaki nini moyen pe ya ko vérifier ezali. Awa mikolo tala ba papa bonheur, tala ba maman sociale, tala ba même bato oyo ba kufa ba seku. Nenga bozo mona bato FCC bakomi ko be kozwa munoko ya balobaka ke Kabila kozo bino boza normal. Bino bozo mona Kabila kozonga ka vraiment Kabila akozonga par quelle magie? La page Kabila est déjà tournée. Il ne reviendra plus jamais. Soti mibali bazana kati na binote boke ne kolugata ya kodefa. Pour que va se présenter. Oh ba faiblesse ya bovani ka tangu boke na ikashamata. Atuna kibinote. Bolingina zonga. Mais bozana posa président za kuna te. Bolingina zonga pour continuer à m'occuper de vous. Mais qui s'occupe de moi? Atuna kibino ndengwa na te. Et puis aye kotuna bino attention que admettons que comme par miracle na zongi na ko travailler kaka na bino boni ndoto ya baba boy bomona kan nzembo ya bato a pe perdre ndenge lemba déjà. Ça appartient au passé cette histoire. Totika ba candidat o bazali ko se manifester ba déposer na ba candidature na ba. Et puis, il va présenter un programme là-bas. Le peuple a décidé. Voilà. Tout ce qui est en Apon, allez, le bande konangai.
tokokutana lisusu lobi. Mais sinon pona ba aux États-Unis programme zawa na ndenge na yebisi bino probabilité ya kozala na New York, Washington State na Los Angeles. Mais tokopesa bino programme. Merci Tomonen. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.